You understand what I'm saying? What do you say? Fame is good, money is good too. I think, but every time I say as Je réalise maintenant à quel point on s'aimait. À quel point on s'aimait. À la pomme française. Kabino bo yo kaba voice bo ka comment est-ce que ba waru ya fali pour pana ba goloa baza ko discuter pas pour faire sur $1000 non donc ko ya Amazon de même marque même nini tout le monde on a valeur jusqu'à 4000 4500 francs tu vois na répondre non bazo ba oyo ba ta bien té ba descendre pédé. Votre artiste soit déjà fait à ego là, n'a été sur la bêta puis soit là ta bien l'idole il y a des jeunes congolais et comment fallait sur la ti loko fait là ta moi faire sur la ti na mon loko fait place là ta moi isto tinda qui était là ça tout calé sur la moins chère sexualité pam na tout tinda qui était tout tinda qui était alors quand vous parlez vous gardez ba bande na les Gaulois font quand même une musique beaucoup kate kolata beaucoup kate finalement beaucoup kate ni faire makolo konda wana dai mabe ne ozana linga ka te bando bana musique na tika ko linga ata kutu nsembo no moti tika muninga kimia ko asombi jet privé na ekomaki problème tchero yembe la nzemba jalo bino ba jalo on bo lemba ete Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. O s'abonner, ok la notification. Kuna desika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linette na Rossi News TV pour s'abonner. Merci d'avoir abonné à Renseigne Télévision. Merci pour votre fidélité. À travers l'émission Nabino Fort et Vert, et c'est toujours moi devant vous. Sarah Matoumon, notre mardi, Marceau de la presse. Merci beaucoup. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabino de Canaïb Sarabino. N'hésitez pas surtout. Vous partagez la vidéo Nabiso. Vous talara et salara bien. Parce que son bino, on a peu moins avant d'avoir devant bino et vous allez. Alors je dis un grand merci à Montréal, Mirakinti, derrière la caméra. Et pourquoi pas dire un grand merci à Madame Roncy François, autre m'a dit, Mama, et aussi un grand merci à l'homme qu'on appelle Messi le 2G. Parfois, on a Roncy News Télévision, quand on a toujours pour ce qui concerne l'actualité, surtout musicale. Analyse nabiso ya lelo na vraiment kolobela sur artiste na minene ya mboka na biso o mikolo bazo sala bezourage na maramo boye oyo bato trouver vraiment important. Alors on a yepé lisu ko s'adresser na ba fan ya ba artiste wana ba yeba un peu ko se comporter mutu et ba regarder la bande na parce que des ala boye mutam tarana préféré na ye. Alors tant olingi préféré na yo ni ko lobate encore oza fan na ye utala na mabe ozotika eno wana osunga ete neti ozala boye so ebiki oza fan ya mutu mobo une fois bandi déjà kotengama so ezaki okutana na ba réunion to occasion mo esala ke bomona na non après ça eloko wana tala wana déjà ko aider bato mo ezaki fanatisme kota tellement leader na yo azosa elo mo mabe osaka appuyer wana osunga ete parce qu'il y a des gens bazala na bango naître pour batala ba comportement batala la façon ba mission so ba se comportaka et directement ton ba mona leader na ya zotengama yo pe fan na ye ba monu ka ndenge moko. Alors le lot vraiment na ye ko lobela nini d'abord tout mona ki biso nyonso que fali pour pas na Cameroun de to lo ba boye faire rigola à na Côte d'Ivoire. Fali pour pas mta Côte d'Ivoire du bosso et puis à Zongi et puis à qui Cameroun maintenant faire rigola mutu azakuna. Alors ba fan ya faire rigola wa benga ba galwa et ça la mieux bo talara plus mambo itali président na bino. Pourquoi na lobby bongo moni ndito zala boye to kaka mingi tito ya ko sala be mission boye to yo kaka non so ke lo babo non so ke lo babo tuna boye sala bo comportement ya ba fan na biso ya faire rigola na fali bato vraiment bato ko se pena on souti super ba fan tende ba lo ba no eza biso te bato bo vendre na internet pona
koluka makambu ko créer ka ko zooma ka ko benda ka ko sala non. Les amis boluka musala musu ya osala ezala bien. Musicien na biso ya mboka si bo diminuer so ni za bisoti. Ata yo za fan na été so ni pesa yo parce que yo posa congolais. Tant osala makambu fo moi mutu esalaka ezala bien. Nini vraiment na ekolobela lelo actuellement. J'espère que tout le monde a une photo et circulé qui a fallu poupa tant que ça la carnaval na Côte d'Ivoire. Mon qui pendant que tout le monde a le boko, je suis pas quand la photo, je sais pas ça ni je sais pas. Sous-vêtements na mon naki. J'espère que nous dans le Montréal à côté la ngai photo ana bon mon ati na zo le banabino bo. Alors photo ana bon monde ba signe ba prix. Il paraîtrait que sous-vêtements fallait pour palati ça coûte 1500 vraiment 1500 c'est un bon outil. Ah so il beta 100 francs ba beta ko kepe la police mutumsu depuis le matin 1500 francs na zu en outil ils ont bon attention mais on 10 francs ils ont bon. Alors pourquoi to linga to lobela mamo bo ezanga na outil na leti lo quoi le débat sous-vêtements ils ont débattent. Papi fallait le papa la qui n'a le papa fallait le la le papa n'a la qui a Louis Vuitton ça coûte $1000. Alors toi tu penses que mouton a dit papa $1000 ouais t'as calé ça 500 francs non. Alors selon la rumeur ba lobby que ils a ba fani à faire rigola ba bazo bimisa ba marambwana bango batu ba komi ba mambo moni wana ce sont des Gaulois. Alors ne peut to sala boye to kana ba groupe na biso o etala mambo ba musicien to lobela mambo ba musicien. Actuellement, dans les affaires, ils ont aussi basouté entre Bagolois et Wario a fallu pour pas. Bagolois basolo ba tellement mabé et Wario pe baso style que basolo ba tellement mabé. Alors pour n'angaelo na koki kolobeza que fan na fan et ba kota la plus mambo ezo ta la leader na e. Wande ça la bien. Dès nga na tala plus mambo eleka na continuous na zakana pona ko informer bino na zakana pona ko tambola ko lukela no information na zakana pona ko tia disponibilité na nga pona ko pesa bino émission est bien et surtout na actualité est bien on a bien invité pe est bien et quoi arranger nga te kela nda ko critiquer chaîne mo bo non dit débat fali na faire nga pena lukana yeba e banda wapi nga comprendre na nga ngote. Alors biso ba tuto yé tukuta bango na mambwana tout tika bango kana position na biso plus quand je dis biso donc ce sont des fans quoi botala ka plus mamboeta la leader na bino parce que les gens pas tout so baloba que jour faire na fali ba yo kana musique na bango ekita mais nga mona ngo ça na lokuta parce que ya musique ezaka bongo même si ba ocho seka siko so ça que faire OK studio abate fona betelo mo bo ile kafali eloko ane ezaka na mutu. Donc si le peu asoli na bango et ça nango lo te musique eza nango kaka. Toi tu penses que le lo soki nani mutumo ya mbongo prêtre mo ya mbongo abimi na ye alobi que le lo a tie paquet na ye fali na faire ba beta featuring ba obeta te. Ah ya mutabo ya mbongo ate. Mutabo ya mbongo ate. Donc je ne pense pas que ba boya. Parce que ngalo na tala te que faire rigola leki na te va ofinga fali. Non na monate. Non a moins que fallait aller qui a finga faire non. Alors ils akaka ba musiciens ils akaka ba fan de ba tuto ko trabon na moi ba pito pal. Alors actualité vous avez circuler et ça sur ba vidéo j'espère que mon aki yango ba vidéo moko fali pour ataki na kati ya boîte na Cameroun. Mais d'abord avant tout zonga wana je m'aimerais bien Montréal tina lo babo check photo na fali poupa alors boyo ka ba voice boyo ka comment est-ce que ba fani ya faire na fali ba za ko swana pour na likambo tali de ba ya sous-vêtements wana selon ba wari ba lobi ba fani ya faire gola ba za ko engravisser likambo wana alors non tika bino boyo ka voice à travers téléphone parce que na ka liboso na bino quand je dis dans tika bino ça veut dire que non lo baté non tika bino boyo ka ba voice boyo ka comment est-ce que ba wari ya fali poupa na ba Gaulois baza ko discuter on a likambo etali sous-vêtements vraiment et ça la passe vraiment et ça la passe bon ba ba leader na biso tout ka bon en paix c'est contrat to ba ki la bon de ba fleur pour ba ki liboso pour le kumu et ça na nka ko ya biso alors boyoka j'espère que oeza ya en fait avant de critiquer quelque chose il faut savoir où il va prix
Pourquoi je dis ça? Les pas pour faire c'est $1000, non? Donc, il y a un agent de même marque, même ligne, tout le monde en a valeur, mais il y a 4000, 4500 francs. Tu vois? Donc, la différence, c'est entre eux. Et l'autre, il y a tué dans la carte, au biseau de tuer. Et à ce que moi je sais, Fala a toujours les colos, elle a toujours original. Les artistes à Bogarboui, artiste à ces exercices n'amoko. Nous tous nous connaissons que votre artiste soit déjà fait à ego là, n'a été sur la bétarawa, puis soit là takabia. L'idole il y a des jeunes congolais et comment fallait. Fallait sur la lati loko fait la tama. Faire sur la lati na mon loko fait placer la tamate. Pour critiquer ses sous-vêtements. Est-ce que parmi nous, moi je sais que sous-vêtements y a pris à l'écolo. Parce que au biso to là t'as la deuxième qualité. Nous les Quinois disons. Babloko to là il est ta deuxième qualité. Et puis fallait que là t'as toujours l'écolo. Même chapeau au bas t'es comme 1500 fois 4500 fois au monde. Il y a d'autres chapeaux Nike na moto. Mais ce que tu n'y prix au y a latina au la différence à non, vous pouvez pas critiquer l'équipe artiste Nabino Moussika. Donc, vous avez un lot comment que Bino c'est des Gaulois, bateau bayo antiquité. Donc, n'habitez. Tout là que ça, moi j'ai quelque chose ici, votre artiste ne sait même pas s'exprimer en français. Et alors, vous gagnez la biseau en artiste. Tout le temps, la babilo qu'on fait là, tu as toujours les colons, pas $1000. Et salamate namboko. Je crois que les papas $1000 sous-vêtements qu'on a atteint à valeur $5000 selon moi. Parce que les papas $1000 sous-vêtements $5000, chemise à $10 000, pantalon à $10 000. Donc, à rola t'as le pain on a un autre. Donc, les coloti kati les nets ignorent sur le pain on a kanakin. Mais le pain on a un niveau de ma campagne au yalati. Donc, tous à là-bas. Comment? Moi, on a utilisé tout le bâti pour un sentiment. Et il y a une simitra pour critiquer sous-vêtements à $4000, tu comprends? C'est un peu ça. Dans les Gaulois, il faut beaucoup de musique, beaucoup de finalement beaucoup de voilà, voilà beaucoup Rolanda pour Moko Fali Poupa. Comment est-ce qu'à défendre leader naï? Ce que mon appelle leader à battre faire rigoler, Tindaki naï ba Gaulois te. Mon a bino moro, pas sentiment na bino mamna bino. Bon mo fingi ça leader à batu batu kansande tike faire rigoler benga bino pembeni te bo finga te bo sala bon non. On a peine je ne crois pas. Alors, tout peut ça a chance dans ma musicien na biso et ils alla bien. Et ba Gaulois pe ba kanga imino côté j'espère. Ba Gaulois pe ba kanga imino côté on peut ba lobaki et ba fan pe a fali ba lobaki et zaki pe na bateau ba zaki neutre ba lobaki. Parce que à nos missions les lo bo vivre ba vidéo. Trouble qui ba fan ba osala et silité au koto yo ki nana le vidéo leader na bino ba bimisi ba vidéo musu ya somo na obanga même coup ko laksa bino. Ba Gaulois bimisi vidéo ya fait ya fali poupa ba wario bimisi vidéo ya fali ya ferré donc scandale et salamaki awa na ebi kututé ba vidéo na ba soki ngo wapi vidéo na soki bango wapi donc na moni que débat oyo ezaki na téléphone mais soki ezaki boye peut-être que balinga ba bunda balinga ki ba bunda. Alors j'espère que oh eza sous fan moko ya fali. J'espère que eza fan na fali. Yango penganga non. Si voilà, c'est un luka vidéo moko ya ferré ya ba Gaulois. Vous commenter ce que voilà yango. Non, c'est pas ça. Voilà, j'espère que yango. Na répondre non bazo baolo ba bien té. Ba descendre pédé il y a un moment il faut yemba té bino voilà quoi faire bwana ngo il y a na bino ana ngo il y a na via wa biso webité tala elo esala mo ba début zanga tinu zaka poser lettre F biso tiempo biso ça débat na binoti on comprendre pourquoi ça débat na binoti et buta ba wario bolangwe bino o mediamba o mena gena moto. Oh, même le tout est ça bien que biso to kino tala en fait n'habité l'idée on a ganga kana mbongo c'est norki il n'a rien jet ana jet ils sont assumés jet au tien wapi andole le sang wapi botu na ti so le sang wapi aya buni ba fanti bo boni ba je boyi
biso tindaki ete lakisa tokaleso na moins cher à salité ya pamba na totindaki ete totindaki ete. Alors quand vous parlez vous gardez ba bande na bino boki vous gardez pour na biso faire école c'est un meilleur artiste ana voix moko excellent et so yema ba onge balalaka oyo intéressé biso en wana o ba fitinier o ba nini o biso tali biso o ba disque nie o ba trophée ba bien ni kinza biso tali biso. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la voix à présent à biso. Mamnaï, nous savons plutôt ce qui va plus de mamnaï. Vous comprendrez? Bio bazobo. Donc vous gardez bon nabino encore une fois, vous gardez bon nabino. Ok. Et vous gagnez un peu mieux. Vous êtes désorgueillé, le cas président nabino était pas descendant PDO. Bino. Et vous comptez ma voix. Vous comptez ma voix. Et on s'est yemba na franc congolais. Tant yemba franc congolais, bino salade. Azalaka wapi botuna kiti botuna kiti ke bosali ba groupe oyo ganga na kati ba groupe nde ba wario ya wapi tant leader na biso faire rigoler les padres azalaka ayima na franc congolais bino azala sala bo garder ba bande ok bo garder bo kola encore hier comment péder mo la ça tu n'es pas mais na sens teint akana bo kilote. Cette tombole la bébé était sur les zangatina na moins cher à torcher mona. Ebe qui ont été. Ouais pour ganga na groupe à biso ba wario wapi. Yes, pédé na mina bino. Ayebi bino na tuni. D'abord c'est à ça l'andé fort, à comment de quoi faire, de quoi arranger. Oui OK. Voilà, va faire un renseignement aux kaka voice, muta faire à lobby, muta fali à lobby. Vraiment mambo et ça la bien té. Bon balé baba musicien absolument miné na mboka baza na posé un maximum ya respect. Alors oui que ba fan ba rasu mitu na bango pété na ngo baloba na bango mamne so intéressé bon dit ba mambo. Ba bimisi ba vidéo nga mse présent na bino biso peto mse bino. Ba vidéo wana na nga soni mboka na biso. Attendez, vous me savez comment vous tala ba oyoka boy ba ke ya no ka soni ya ba musicien mboka na biso parce que bokiti bango kaka bo matina bango ti po ya fali ça mabe ya faire épée et ça mabe donc ezala mieux fan atala mamba président na e ezala bien so pesa na ngo binote ba golo bon botika débat débat et quoi arranger mutu ne loko té. C'est important que faire rigoler au bête musique na bien, fallait bête musique na bien, to bini na biso, c'est tout bana bango wana ba na pona biso. Ba voix c'est silité, ba voix c'est so ba samakara. J'espère que j'espère que ça muta fali. Aga tu faut t'attendre boyo ko nga mwanda makambo yo, nazoka makambo comment moi ba tu fali penza. Comment moi na batu fali pupa bokotika fali abatu avanda kimia te nusu bata génération na ye eza nini bokotika moi na batu kimia te bino mo bomona ba conscience ya bino bo comprendre aleki bino bana lelo ti lobi ti mukolo yesu akoya banda bo banda miziki bo banda banjela mona ba fali aleka bino ti lelo na niveau fali akomi nango ata mutu moko kutu a hotel mate ni yo faire makolo konda wana tai mabe ne ozana linga ka ote bando banda miziki na tika ko linga ata kutu nsembo no moti tika muninga kimia ko asombi jet privé na ekomaki problème tshebo yembe nzemba jalo bino ba jalo mbo lemba ete muto mbe bo finga kipa bino te bo so rate exemple te zala mbe bo finga muto mona ke mutakipa bino te bo mekina ko copier exemple na ya malamu oya zala nango ngana émission nini ngai fani matumona na émission nini o ngana yoka ke fali o soit fali aso finga o soit musicien mombo na yoka nante na evidence que émission wana existe quand même ngana tala tina ba émission ba internet na tika ko mona ngote comment vous tika mwana batape maté élévation utake pa nzambe muninga zo élévation na ebino bokoma ko jalouser asemi jet privé na ekomi problème asala bo ekomi problème azonsa bo ekomi problème yo be na fere yo mondo ozawana oyo kanga pe na ebike foso okoyoka kanga okaka yo be na fere yo
yo benoko osalaka yo omemi bamusicien na poto oke na bango kuna oke na bamusicien na poto na badanseuse mpe otiki bango na poto kuna oyebisi bango moto amonta asala vi na yo osalango yo fere osalango otika ojalise moninga koyaya botika Fally Ipupa botika mwana bato aévolue na ye eza saison na ye eza ngunga na ye botika ya évolue mwana bato ekoma abeta ba featuring na bato libanda problème asala boye problème critique na critique bino kolini na vie na ye oyebi ya na vie soki oza excès ya kojalouser bato oza ojalusaka mingi baninga oprogresse te na vie yango mpe botikalaka ndenge wana ndenge aboza wana mpe botikala koprogresse te bamikolo kuto baa bamikolo na bino na kocomprendre me yo fere te na yo lisu fere kola ko papa kola eloko nini yango esala obongo kaleso Fally alati ese naki yo moko pene naki bino moko ese kaleso wana ndenge ezana ekozala 1000 kaleso wana oyo bino bomoni même si eza 1000 francs eza problème na ye asombi yango na mbongo na ye eza intimité na ye ye bino nini na kati yo ozolandela kaleso afere ofere nani Fally Ipupa alati kaleso ya 1000 francs bongo yo moko ngo musupe elata na ata kilote pena bolati kilote ya mukuse pe boye osali nango pe clip tomona muninga kutu bofingeka so bongo yo moko bafingo be makolo konda te bamona makolo no ndenge ezaka te bakitoko kaka na elongi na makolo no ça ne va pas eza nini ko papa bolinga tobimisa bavérité nyonso to nga Fally Ipupa na moni esika na kofinga te na nzoto na ye apropre banda lelo ti lobi alata kaleso 1000 francs alata ya 500 francs alata ya combien etali bino te etali yo fere te olandela ngo na intérêt ni omona teke yo ozaka na nsima kaka ya bato bajaluzaka Fally Ipupa eza nini yango papa kipe vi na okipe mamu na yo voilà soki tobito oyoka bavoice nyonso talaka tv eza ton moni mamu nalobaki awa bafan sui mituna bango epete bakoma koloba bango ba n'importe quoi fan musu ya Fally baza ko s'adresser directement na Ferré c'est comme si Ferré nim to loba donc moni wambo jo salara bien te et salara bien te leader na ba fan na soki bakutanaka eza mieux baloba na bango que te botala mam na biso polémique non polémique sala nango eloko te leti biso na Congo polémique vraiment ezande ko baby sa musique na biso eza ko kipisa parce que polémique na biso awa eza su ya musique te comment on compte na ba vie privée comment on compte tina makambo mususu c'est pas bien pour anini fan ayoki balobi mabe leader na ye mutu na ye chauffé a cracher moi qui ça la bien té alors moi réel outil la biso ba vidéo wana parce que ba fan ba bimisa na bango ba vidéo o a koto ba bimisi ya Fally o a kuna bimisi ya Ferré alors outil la biso le deux vidéos wana à la fois bataille et puis torozong l'esco dossier o ezo ça la rage et balobi ke Ferré golande mutu apesaki DJ wana mbongo pendant que Fally Ipupa na kati ya boîte a beta banzembo na yi alors est-ce que est-ce que ben non pas vraiment Ferré bi DJ wana e bana ndenge nini ezaka ba fan de ba kwa graviser marambo mais avant to côté na studio na Montréal chez la biso vidéo wana o ya ba warju ba bimisa vidéo ya Ferré et ba gola ba bimisa vidéo ya Fally Ipupa chez la biso ngo e ba fan na Consul News batala ba commenter est-ce que na minute o ba fan ya Ferré gola na Fally baza bomana c'est parti. But money is supposed to arrange the problem. God forbid. If I have money, it's pour résoudre mes problèmes. Are you telling me the truth? You keep quiet. You understand what I'm saying? What do you say? Fame is good, money is good too. I think, but every time I say Fini en décembre le 14 février. Hein? Fini en décembre le 14 février. Eza humiliation. Un illettré moko bayabo ayebo komata tito va à l'école te zoba moko ba l'accès français na 12 heures. Non seulement ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité non plus. Voilà français. Français quoi? Non seulement ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité non plus. Goma c'est vers l'ouest de mon pays, le Congo. Jésus! Osoyoka!
Goma, c'est vers l'ouest de mon pays, le Congo. Moi, je suis africain d'origine congolais, mais je reste panafricain. Un illettré vagabond, J'ai été visiter les orphelins. française. On va l'inaugurer, je crois, dans 2 semaines. Et l'année prochaine, si Dieu nous donne la force. La police! C'est vrai que je déconne, tu n'as même pas eu de main. C'est vrai que je déconne, tu n'as même pas eu de main. Je réalise maintenant. On a franchi, hein? Franchi quoi? À quel point on s'aimait. Jésus! À quel point on s'aimait. française. À quel point on s'aimait. Voilà, de retour sur ce plateau, ma fan Yaronsi News, j'espère que vous allez. Ma vidéo kitoko. Kitoko mais Sony. Né? Ba voix c'est ça tale belé ba musuba lobi, bochi la biso na ba vidéo akala. Bochi la soit vidéo à gafa fali ya kilelo total ezate. Mais l'idée on a bino ya kilelo ba gafa ezali. Donc ma vidéo ça plutôt ba voix c'est ça tellement belé mon to chete boyibika que TV attend. Alors, la vidéo est en Sony. Tout ce qui est en Sony, c'est Sony. Leader, n'a pas fan, moutamta en ngambunai. Alors, deuxième actualité, n'a pas bino où est image oyo. Sorte venema, likambo est salamaki na Cameroun. Il y a une soirée moko boye, alors fallait pour pas tellement na Cameroun à sepelaki à qui n'est quoi assister. Alors, DJ wala tozoye bate azaki nani si pas na kindoki si pas zoki mbongo nde bato baoloba ye soki mpe bayebani na faire egola ye biso toyebi te moi vidéo oyo moi totya son nango boyoka eza te parce que boyebi ka YouTube non moi totya nzembo eza te ma na vidéo wana bomona Montréal sunganga dja tshela ngai première vidéo bomoni ke fali popa obina wana baobeta nzembo na ye ndo moniga obina et vidéo mususu mo réel a rotia kaka bo mona ke fali pour pas telemie après avandi asengi mai abanji komela et na vidéo aton bo mona fali pour pas vandi a telemi plutôt après ko vanda asengi mai omela zende euro bachaki nzemba faire egola tout cheese ti o mona to baluka ba champagne epela na boyemba ndombola ba congolais ndombolo e indagi bongo. Alors, parce que c'est que moi je sais que les faire rigoler à comme na falité. Fali pas na comme na faire été. Ça comme ça fan tu mito pété nango. Tu vas sur le bilobendo qui n'a pas voice ah. Alors, ce qu'on va te demander pourquoi fali avant daki. Sur réellement ba problème na faire été. Fayemba, fala bina na bande ko bina. Nous soit bien non, on demande joie qui est mutu. Non, et ba lobi peke, il paraîtrait que DJ wana ba convoqué parce que tara Cameroun des amboka ya eto ya Samuel Eto oui que Samuel Eto pire fali DJ na mitio te éviter sonner assassin bon bat balobi que sur réellement fallait en prendre une affaire pourquoi vendre ton bâti tout cheze tout monde a bato bin sa champagne on a ba yemba tout cheze fallait pour pas vendre a 5 ya meli ce qui a en prendre une affaire fallait bina fallait yemba on les ande bato balobi na ngal bino ba faire na fallait ba solo là. Alors pour il fallait vendre ton bâti tout cheze pour na ni fa binat fallait yemba bon wana to éviter baba musicien ban esprit bana esprit ba wenge ban esprit ba quartier latin wana izaka ko engager bango. Alors vidéo yo mutu alinga zwango na sonango numéro na ngai za na beaucoup melango en privé bon continuer nos vidéos pour comprendre le sens de marre non lobi là. Bon pour moi la monnaie que peut-être fallait lemba no bina on va vendre na non ma bête. Et puis elle est bâton et belé ton quand monnaie s'il fallait abîmer na boîte. Pour éviter. Ronki dans comme pena et solo et longan dehors à musique ton dengeni. Est-ce que c'est vrai? Moutouana qui coaché par faire rigola ou par battre faire rigola. Bon il comment on a un peu moulaï quoi. Est-ce que faire aïbe qu'il fallait se retrouver na boîte na soirée wana. Wana ba fan. En tout cas pena ba fan conseil ngana opé sabino. Je sais que ba mise na biso ya mboka bana posa ya respect. Mais pour ça respect oh biso ba fan to ko sala pona bango saka que to pesa ka bango ba fleur ba bonne chance na bango na musique na bango ba sala o to ko sa ezaka ya ngwana ba polémique inutile ko finga ngana fingi fali o fingi faire et ça la bien té
analyse oyo plutôt image oyo ezolobisa bato tellement bomoni Ferré fali akoka fali Ferré te ajui tension abeli mutu sengi mayamela boye mais j'espère que vous allez bien pour ça vidéo en privé. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je dis un grand merci à la famille Kiambi, Alvaro Kiambi. Bientôt, c'est ton anniversaire. Miel Zola, le grand Voulouzi, Sarah à la parisienne, Mirakin Montréal. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.